Mbote batata ba mama bandeko ba oyo nyonso basepelaka na sous les baobas oyo pesa makapa ya simple servante na bino la danoise toye lisusu liboso na bino kaka ndenge toyaka ko analyser makambo ya mike vraiment pona balobi les salaires du péché c'est la mort. Ba bote ebele na bino nyonso oyo bozo ko s'abonner na chaîne na biso ya sika sous les baobas #1 la danoise, beau s'abonner et belé, beau partager vraiment et kozala esengo mingi o ezali chaîne ya sika makambu ya sika. Mais chaîne na biso kala tokozongela na biso ngo na mois ya février tokosongela ngo tokosangisa topesi koto yo ezaka nyonso na kati ya ba mapamboli. Ba shalom da ba homme de Dieu tozozongela bino lelo mato ekosana analyse ya ba homme de Dieu tolongwe kuna topesi ba salam ebele na bandiko na biso ba musulman ba salam alaikum esika biso ekozwa bino nzamba lola abatela bino tozali bandeko vraiment tozalaka na bino tango nyonso topesi pe ba matondo respect lo sako mingi na ba chef coutumier na biso bisika biso ekozwa bino bozala toujours na esengo chaîne na biso ezokende na nzela ya malamu topesi bambote na biso ebele na bandeko abima ba église nyonso armée du sali topesi bino nyonso bambote vraiment boboto bondeko na bandeko na biso catholique esengo ebele o bozo bundela biso pona mboka na biso kende liboso vraiment tozali fier na bino ba pape na biso ba cardinaux ba évêque ba mamelo vraiment tozali esengo mingi pona bino kiambote keno na batapundu dia Congo bandeko nanga toye kaka ndenge toyaka ndeka toyebisi bino toyaka na biso ka malembe mais tokokoma toye vraiment penza lelo po tolobela likambo oyo ya ndeko na biso pasteur proverbe 30-30 bandeko esili kokwea likambo ya proverbe 30-30 nzambe ayoki losambo ya mama bena sikozali repentance vraiment continuer ka kosala yango nzamba yoki losambo na ye yango tozongeli bino po toyebisa bino lelo vraiment pasteur na biso akomi oyo babengi fazer ye mutu aza na ndako na ye na kati ya Londres na kati ya Angleterre précisément na Manchester mais ye abima akenda na ye kobala mwana moko ya muke na kati ya Congo Brazzaville bandeko kotambola ndeko na biso alingaki abima amema mwana wana ya mwasi baluka nzela ndenge nini bakoya na mwana wana na mikili ya poto baleki na nzela oyo babengi nzela ya Maroc mais kokoma bakomi kuna bandeko na ngai a présenter bango ke mwasi na yeyo nzoka kaka ndenge nzamba azalaka na bolingo baye komona ke te yo ozali oyo toyebi pasteur biso toyebi mwasi na yo aza na kati ya Londres donc divorce et salamate yo koyi kozana basi mi balete donc ba refoulé ndeko na biso ba refoulé pena ye mwasi balobi soit yo koyi koleka OK na mboka na yo ya Londres ya Angleterre pardon mais mwasi il fallait azonga na Kinshasa papa na biso wana aboyaki proverbe 30-30 ye na mwasi bazongi su na kati ya Brazzaville mais loko ekomeli kuna mbongo ya hotel ezali lisusu te esali ke lelo papa na biso comme kolala na kati ya église lokola fazer moto azangi ndako bandeko nanga ezali pasi na basali ya nzambe ba oyo bazali kotosa liloba ya nzambe te nzambe azali kofrape totikali na mikolo ebele te kaka ndenge na yebisaki bino nzambe akokontinue kofrape ba oyo nyonso batambolaki malamu te yango wana ta yango soki oyebi ke otambolaki malamu te banda kosalaka repentance banda dia kosenga nzambe pardon koloba te ke nga naza épargné parce que pa ya nzambe même etikani 3 secondes même 2 secondes nzamba koki ko restaurer ou bien koki ko frapper bandeko nanga eza pasi na ndeko na biso pasteur wana ye mutu abande côté ya batu chaque tongo kolamusa batu na ba 5 heures kolamusa batu na ba musu kolalisa batu ba retard pona bakota ba prière ya tongo na ya pokwa botala makambu oyo ye moko aza kosala lelo akomi kolala na mabele na kati église na likola baban
est-ce que oyo ezali koloka ou bien ezali frappe ya nzambe? Wana natikeli bino question wana bokotia ba commentaire na bino et puis bolobi nini pona mama na biso mama Bena. Nzambe ayoki losambo na ye ou bien nzambe nanu ayoki losambo na ye te? Bandeko ba pasteur botambola na kobanga nzambe. Et puis bopesi bozala ba exemplaire ya malamu pona biso bandimi parce que oyo bozo kosala ezali malamu te pona bana na biso pona bandeko na biso. Bandeko nanga eza vraiment mawa mingi yango wana tolobaki te tokoki kolekisa likambo oyo te tokoya pembeni na bino to kolamusa bino conscience boyeba basali na nzambe nini oyo ozali kokende kopesa mbongo na yo. Boyebi ke malgré ndeko na biso oyo tozobenga proverbe 30-30 asila kokima mama Beni mama Bena pardon akize ye ke mama Bena parce que ngai na YouTube na nga wana ya kala akomela ngai moko lobi la danoise yozo condamné nga pona nini mama Bena yiba ngai bambongo ba 80 000 bambongo ebele bandeko na ngai ye bambongo wana ebele bandeko zwango wapi musala nini oya bandai kosala abandai kotanga ba classe ndenge bato nyonso awa bazonga ba université après 3 mois ba pesa bango mois ba 3800 ba 3000 bamsu ba 3600 ça dépend bongo ka ebela ka mbongo wana yango nde yakoma na ba 80 000 oya basala conteneur a munene te ezalaki mbongo bandimi baza ba aveugle o bazora bambongo bazokende kotia ba 10 000 partout. So boyoka pasteur mo azote ya boye wana ke kosopa mbongo mais suka soko komona bozo ko comprendre te na bandaku na bino bozo kota na ba pauvreté bozo kota na ba incompréhension na mwasi bato ebele ba mabala na bango ekufi pona kolanda ba faux pasteur ba pasteur ba bimi na basi na bango ba pasteur ba liembongo na bango ba sisi ba économie na bango yango na bosa la attention. Tala sikoyo ndeko na biso mobali abimaki na mbongo alobi ye moko alobi 80 000 livres ezalia okokangisa ngo mukoloni pona yo mutu moko ke kosala bato ebele basala ba conteneur awa bazwaka ba conteneur wana babengaka bazwaka babiloko baninga bachaka na kati mais ye alobi ke ye asalaki ya ye moko sans kozwa biloko ya bato atindaki mwasi akende koteka mwasi ale mbongo asombi lopango alobi oyebi te ke mwasi wana aza mutu Équateur la danoise mwasi wana akomelinga mwasi wana aza mutu Équateur ndenge nini yokende kokotela ye olobaka nga na kimi biso tokoteli ye te biso kaka tozotala ke alokola mama asalaki adultère te kaka yango nde eza na Bible ya lobi te la danoise ezaka adultère te nzambe alobi soki mwasi wana bon toboyi te soki tolobalobi ke bato mibale soki batamboli nzela ezosimba te il faut bakabwana mais ye azokosa parce que mama benazaki na bolingo na ye abandaka toujours ko respecter ye et puis mwasi wana oyo akeya sa akangi lopango kuna et pas ba famille azali mwaso babandi na ye na mbulo te babanda na ye bandakala siko mama benango conteneur ango akenda koteka ngo ka point d'interrogation. En tout cas bandeko nanga eza pasi biso toya kaka wana pona to fungola bino miso biso toya kaka wana pona to pesa bino ba conseil bandeko nanga. En tout cas bo partager vidéo oyo pe bo sambela mingi epona yeba oyo nyonso ba yebaki proverbe 30-30 ba oyo bo zoka ba prière et pas na soki ba prière wana ezalaka ya nzambe ou bien ya diable mais ozwaka guérison moko boye le cas na ko sambela pona proverbe 30-30 parce que akomi kolala sikoyo na kati na ba église kala te boko yoka ba audio na ye boko yoka ba photo bakangi ye ekozala pasi mingi so ba publier yango papa proverbe tozoko senga yo meka kotala sima rétroviseur herbe na voiture batiaka yango pamba te biso pe tozala na ba vie na biso lokola tozala pe na ba rétroviseur ya ba vie na biso herbe moko pe otali pe sima olobi ke muto na vandaki na ye place on a okende liboso na omona nzela ngo mabulu ebele tika nasala ta marche en arrière nazwa nzela mususu ou bien nazongela nzela na ngai ya kala oyo ngai na mesana bandeko balobi banzungu akala ekomaka mwindu mais elambaka basosa kitoko
bino mibali o bozali konyokola basi bozali kokima mpona bokende kozwa bana ya mike basi ya mike basi oyo oleki oleki mwasi wana ba 40 ans soki ba 35 ans papa oza sire ke mwasi oyo azaki joueuse abeta banini yo ondimi ke mwasi wana ti yo kokoma bokoko ya kovanda na yo. Bon, soka vandi na yo, gloire à Dieu, mais soka vandi na yo te, ekozala pasi, okobanda sokolela, pona ni komikotisa, esiko zomona ke nzela ngo eza kaka, nzela oyo ya libala ngo ekomisio lokwa neti, okei kobala, toloba, nani, mwana oyo, nani, na Bible oyo, akendeki kobala, salaki 7 ans, 7 ans, allez, ake kobala yaya, Léa, bapesi ye Léa, abali sous 7 ans, ba ekopesa ye Rachel. Mais bino mo bomonaka Rachel wana. Amemelaka pe ba problème. Akimaka na bakisi ya tata na ye, donc ememelaka pe ndeko na biso mobali problème. Yango wana yo lelo okimi mwasi na yo, oke konyokwama, obandi kolala libanda, obandi ko souffrir, proverbe 30-30 kanisa. Balobi tala sima zonga mutu. Biso to kaka kolamsa conscience to kolamsa conscience na yo zonga yaka kosilisa na mama bena soki olingi su mama bena te zonga mama bena lati bag wana na bolongola yango te yaka kolongola bag ya mama bena na liboko kende na soki bobala na komini soki wapi osala divorce kosala divorce te na mopepe ndenge osali yango yo ozwi bag na yo obwaki ndeto olo babwe ozwi bag wana loko ezaki ya oteki yango mbongo pe osi olie eza esengote vraiment bandeko na ngai ba mama batata bandeko ba oyo balingaka sule baoba to yaki kaka pona to la musa conscience ya bandeko na biso basali na nzambe o to pesaka bango toujours respect ba yebake batambola malamu parce que tout se paye ici bas malgré l'ifelo ezali mais masumu musu to futaka ngo awana se bandeko na ngai boza vraiment na se ya sule baoba comme d'habitude bino moko boyebi to landaka sule baoba pamba te moi kopo na yo ya vin kopo na yo ya jus moi kopo na yo ya coca pourquoi pas moi whisky muke et puis lungwila na ntsamba na ba chef coutumier na biso esalaka malamu nga lelo na meli mai nanga vraiment bandeko na nga kala te nazotika bino bosabone na chaîne na biso ya sika bobenga kaka ndenge bomisana kobenga bopesa toujours ba idée na bino bopesa toujours ba feedback na bino esalaka malamu mingi pona kotambusa chaîne na biso ya sous les baoba. En tout cas nalingi bino mingi vraiment bakala te tozoya lisusu pona tola musa conscience boti kala malamu wana ndeko na bino mwasi mama leki na bino mwana suka ba famille banza vraiment nalingi bino ba love tomonani balasima check.